Sarah Tola TV. Parce que même en regardant Madjabou, même bateau Bassa et la Sarah ba émission ba finga kay Onion Sozan grâce à Madjabou. Mais j'étais surpris de voir que Sarah a écrit un livre au Azoko reconnaître Babolamu. Il y a Vital Kamere au Azali na Katia Madjabou. Vous avez pas pensé à ça? Sarah Tola TV. En fait, livre nanga, ça livre moko ya reconnaissance parce que oyebi papa t'a dit songa na kabelio oyebi que oyeba que Sarah kabelinga parce que Sarah ndeko nanga. Maintenant on va ndi wana mutu mo abengi yo ayebiote akabelio et marqué au koleka ko kabela Sarah. Oui. Sarah Tola TV. Takia Madjabou nde sala Sarah bokomi na Madjabou bokomi ka Sarah te. Et donc ça bango yango wana. Très bien. Bango pona bango et Madjabou Madjabou tout kamaye tout panza bango tout alonga na Madjabou te sala bon. Est-ce que bango mo ba po ba finga pe Madjabou pona nga? Oui naebi eza même ndeko o asala ki émission pour dire Madjabou finga ma ketia olangi yo na ko finga yo te mais naebi ke donc obengo mais to ko finga yo bien pona Sarah c'était ezaki même makambo oyo pe baloba ki lobi na couple bondo dozo finga yo ne pona Sarah azaka pembeni na yo. Sarah Tola TV. Baba sunga biso de fois. Tena ba dédicace nanga ezamuke. Il faut komame tikala avi. Très bien. Ata ba koko na ye ba omonaka ke papa biso sungaka moi si moko boye. Mona moi si wana par reconnaissance ça il a papa biso livre. Très bien. Et alors on a livre wana na bimisi yango pe parce que ça témoignage. Ils ont fortifié bateau belé, ils ont bâti sa foi condiment parce que dans le cas que j'avais demeuré toujours dans la prière, natika inzambe te malgré au monde nous sommes la mes solutions aux amatés on nzamba sala natanae les balobara nzamba continue de la corbo apesi on na monango parce que je n'ai jamais connu Vital Kamere ni de vue ni de loin. Sarah Tola TV. Elle a contribué. Na mona appel au na ozong sana Madjabou te. Na mona raté. Parce que je bref on est te na mona raté parce que ba journaliste ba ke belé papa. Attaque aux belé te mais considération au ba pesanga. Même tata pour tant à ça ba sélection ba journaliste ba ke belé. Pourquoi choisirait Kanga? Quand même mes estime mes considération. Très bien. Que ana zoalé qui n'aime Sarah. Sarah Tola TV. Fait Papa Diego, il est très conscient, très consciente et tout ça bateau tout côté na ba réalité peut belé na vie. Très bien. Au moins il monte sur la ngazonga na droiture, il fait la décision. Décision, très bien. Papa Diego a na vie na e wazaki na ngopé dans le passé mais il y a un temps à le bas quitter. Vie na nga boy susté, je me décide na comment. Boy, très bien. C'est pareil avec moi. N'arrive na vie on a reçu na malamu na mabe. Après na kolo babon. Vie ana brouillonté, stop. Je stoppe à tout. Oh n'y a pas à mabe. Ils ont honoré vie na ngate tant qu'une femme. Très bien. Je stoppe, je vais faire ça. Très bien. Alors, ce qui deux personnes conscientes, bah koutani, bah ça allera bien. Sarah Tola TV. Naza important na katia communauté oyo et puis na bénédiction pe ya bato belé. Très bien. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Madjabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Madjabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Madjabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Madjabou Cab, 085 435 0000. Madjabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Madjabou Cab, l'univers du confort. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure,
Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Nous sommes le mardi, aujourd'hui 4 juin 2024, jour pour jour. Tozo qui est vers la fin de cette année 2024. Nous devons faire déjà le bilan depuis que cette année a commencé. Déjà le lot commune à Katikati il y a mois. T'as dit, Ngalap avec l'équipe de Top Media Télévision ainsi que celle de Saratola officielle, nous avons le réel plaisir pour vous de vous présenter cette émission aujourd'hui, tout en recevant cette femme au nom de Saratola. Comme on est Moussouswana Bobakissa, na boyingana bimisa ngo po yoko bimisa bitumba kuma ngo peza ka mwa mulai bande ko balandi ya émission oyo esongo ezali yangai ya ko pesa mbote na ba papa nyonso balanda kabiso ba mama nyonso balanda kabiso. Un grand merci à maman Bijon Ketani, maman 90%. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Manette Moussous na plateau eza manette Yakola Tate. Un grand merci à maman Émilie Setimainga, maman Deborah Lubanda Kilo ya mère Calgary, maman Aurélie Mafuka, maman Katez, maman Marie Tabora, maman Diasonama, Berthe Konde Mbongo propre, maman Émilie Setimainga. En tout cas, Bozali et Belé Nzambe a continué à combattre la bino. Voilà pourquoi Nabanaki Oloba tout à l'heure. Je suis Miezi. Nous recevons, j'allais dire, Madame Saratola. Sur ce plateau, en tout cas, tenez-vous prêts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront choquées. J'ai l'habitude de Oloba. Bateau Bakoda choqué. Bazali, mal intentionné. Moi, je viens faire juste le travail dans les soucis de vous informer. Il y a un film qui s'appelle Spiritus chez Bellevue Télévision. Vous entrez dans Bellevue Télévision, vous allez prendre votre part. Un film très intense, avec des sujets intéressants, avec des acteurs à la hauteur. Il y a film Yawana. Je vous laisse d'abord suivre ça et puis on se retrouve tout justement après. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes de retour après avoir coaché la biso extrait film Nabino, les Spiritus en tout cas. Boyoki go place Boza, pitié! Ça m'avait manqué cette chaise en tout cas. Nous sommes là, nous sommes de retour mesdames et messieurs. Elle s'appelle Madame Saratola. Je suis Miezi est en train de réaliser cette émission. Si on parlait au moins l'engagement qu'on a réalisateur Nangai, donc il n'a l'ombango topé sa maman Sarambote, maman Nathalie Nana Moussibou. Maman présidente Madeleine Aketa, c'est-à-dire Bayoki Fatou de compte Akena Bio Azali Baza Maman Makiala Zaba Maman Makiala Kumba Sol Mbemba président bébé pas Sol Mbemba et puis à part Sol Mbemba il y avait Sarah Bouele Papa MK Eddie Eliezer Kanou na ndeko na biso moi sur na Mazade Bobusha Baza FBI Baza Jenny Beta Azali mon cher Pembe Maman Gina Amat Papa Aaron Bazali Amelia Mweba tout kaka Baza bien mais tu vois bakipanga isute pour nino Babi okoma libandi makasi. Et puis voilà, c'est ça. Bon, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, c'était juste en passant. Non, d'abord, je commence par vous saluer. Bonjour Madame Sarah. Je suis. Tu as été corrompu pour faire le travail. Je suis. Tu as été corrompu pour ce travail. Je suis. Je peux double discours. Donc, il que tu as été corrompu. Et puis, j'ai Nazolo Bango devant la caméra. Il a été corrompu. Ce qui a boyi. Donc, ce qui n'a pas le kuta awangana. Je suis. Donc, ça lui dit je suis dans ta dia foutio. Papa na foutio. Na bandaki ko enregistrer yo. Tu es na fouta na vidéo. Oui, je lui ai payé. Pour trahir tes papas. Voilà, c'est bon. comprendre que ba foutio sur les lots du transport baba kisinga pe musafi. Voilà. Pas ta dia koropo. Ya ba sara ne copte. Ya za wana so somela ta mai asamusio. Merci. Zanga na papa na ngai. Santé Guito quoi? Oui, bonjour Noko, hein, bonjour, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu.
Nzamba zo batela ampezo ke nango bien. Mais maman Sarah, après un temps, avant to kota na nzoto ya émission na biso ozo fanda lisusu te hein maman Sarah. S'il te plaît le bana ngana okena lati bien. Oui, en tout cas bien vêtu. Noko tia caméra na ngambu na ye ngana zo sa commentaire. En tout cas bien vêtu. Li papa moi bien. Oh Balenciaga. Les papa bien, chemise n'a bien, jupe n'a bien, et puis bah montre il y a moi malonga et puis balinette pesant dans ma bête. Balenciaga toujours. Balenciaga, c'est-à-dire. Nicolo on a comme il aura confiné signé contrat na Balenciaga na WhatsApp. On a bien signé contrat on est sexy t'as dit. Ça va tout à viser au entrée. On a bien signé contrat. Yo yebite que ngana auto signé contrat. Ah OK. Na signé contrat na Balenciaga, na contrat na WhatsApp na ko tindelo. Il y a combien de temps déjà contrat na Balenciaga? En tout cas tellement Versace pas benginga. Nazana na Balenciaga pour 6 mois. Pour 6 mois. Donc année au nyonso hein, sur que sili année prochaine na bandi na nazo ponande Versace na Dior, mais na Dior mingi. Pour Dior même parfait na ça la Dior, même ba gloss na ngeza mingi ba Dior. Très bien. Oyo poneli ngana ki wapi? Bon, justement ngana poneli yo aucune église. Pour ba wana nyonso, ba aussi so mbongo maman. Mbongo ko sila. Bazo sise, ba keka baye ba kozo Sarah. Linette oh mutu nando alatite, yo latiango do mutu liboso, lobi na tongo, ba pesango. Hein? Bongisa poso. Beto beauty. Beto beauty. Moi ndezala batu msuba kwa pakola mafuta te pona kotoka. Ndetinga, oui. Bongisa no poso no melino ka ba joli et à sans inconvénient. Oh eza ya komela. Eza nango ya komela. Eza ba capsule, bato ko ba bela ke stomac. Bango ba sala ngo tellement bien ngamona nango ya ngana melaka. Donc mikolo nyonso na ba moya kishasa mafuta na nzoto esimba te. Na melaka glutation 99%. Donc oko melango boîte moko boy po sisi yango te po se bongi hein. Siko na tuna na biso bato tolinga mwindu. Mwindu no wana ka. Ko beto na boy na koma. Mwindu no wana siko noko. Oyebi omona mbala riana asap. Okomi loyer. Noir américain. Oyebi ba poso noir ba kitoko eh. Ah ouais. Poso noir ba vrai ba kitoko na basi na mibali surtout soka vandi sengo na malile poto na Amérique. Très bien. Olia bien. Olala bien. Na ba dran njuluka te. Aïe. Aïe. Ola pe bien na ba dran njuluka te. Aïe. Elinge banda nzambi wani. Ya. Nzambi wani. Siko oyo ndeza boyo. Yam sapeki senga na chiki kaka. Tevo FTK. Oh, moko boyo combien? Le prix, il faut qu'on vous appelle, non? Non, bachango 50 €. Ah, 50 € seulement. Donc, 50 € et ça aura bah, $60 kaka. Bata Europe ne ba on a 50 €. Batela lo poso. $60 na Amérique fait $60. Instagram na bango eza Beto Beauty. Batela lo poso, batela lo poso. Batela lo poso, ya poso ya cher, mon poso. Ce que c'est baby qu'on récupère en gros. Yam sapexai. Sarah, ma famille est pauvre. Je sais. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. C'est bon. Bon, c'est bon. Loba na yo. Oh na o yam sapexai ki o loba. Loba na yo. Buka. Po na boyi problème e yelanga mutu do pexai ki o yam. Mais non mo ande des problèmes lingi do yelanga. Te na lobi kaka batela poso de père ki osuka loka oncle Denis. C'est bon. Na oncle ici. C'est bon. L'émission commence. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous commençons cette émission comme ça avec Madame Sarah. Vous savez, c'est un bon moment. Ça nous fait tellement plaisir. Et puis donc, Manka Ebiso, ambiance on est à la cas justement pour vous aider. Namamwe Belé, n'engé papa à seki, n'engé maman à seki. Moi stress n'amwe longwe, ça fait quelque chose de bien. Madame Sarah Tola, aujourd'hui. Non, on a qui n'a papa bassi hein. Non, je la maman. Mon dire bah yo so aux seka. Yams déjà yoka na zoloba yams déjà no triquer le lot na ville là car na yeba kanga na ville lelo.
a évité. Menga, nazo pese que no yams mutuka na ye ba okanga ngo lelo et kolala na kan lo fungula. O nga nazo loba to sala émission na bino no filmer mutuka ne na kan lo fungula etika la awa na ville lelo. Ye mundi ba na yebi ke na poche za na transporter. O sala ende. Po ayenanga a côté linga na ndako. On va na tadio mais la ma tadio bikate. Lo ya et puis la télévision. À côté linga na ndako à 6h du matin. Pour na transporter. Pour na transporter. Je veux nazo kende na yo. Et à lobby mon frère et puis moi ce qui m'a fait mal les a ozo matana mutuka mutu. Obando commander ya. Faut chamali litalaka ba place ton nazo kende saraza kuna patati. Comme ça yé non mais le kola yé azo seka makam yo ozo loba. Azo encourager a luka place azo nganda. Yamskar etikala na on a besoin yamskar etikala na ville. Ngano l'accès que non ngana mona mobola mais papa wana ya mobola ya menisier aza na connaissance koleka batu ebele. Ce que yam ça salon. On comprend ngwa. C'est bon. Tobanda. Madame Sarah, en tout cas, la toute première question, nous avons besoin, dans mes côtés, nous avons maman Sarah, tout comme déjà dans le mois de juin, année, et bandagi déjà malam, et ils ont continué. Dans le mois de juin, Kobo Sanate, j'ai dit, oh, na Inde 3, Tozalawana, na répétition, concert live à Café à Papa Diego. Wana rendez-vous na biso kutotala beaucoup tu singa na ba banalité ya pamba ya ba mundir baba yams ba je souhait et je devrais commencer par là chaque jeudi à partir de 17h tozana 1 2 3 bisika boni musique amalamu et betamaka avec papa Diego Milito mais na yepsa ki papa Diego Milito côté ba danseuse azwa bato lokola ba o bazo pesaka ba danseuse bis bazo lia bango monoko en public te. Mwasi ya Kongo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo sika boutique la rose epangu sabino maya misu powa bazali koteka biloko ya kalite baroba ba soirée de gala pe bilamba nyoso ya ba mama oyo bolukaka ba femme d'affaires ba député ba sénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya qualité bilamba oyo etekamaka na boutique La Rose eutaka Europe États-Unis Afrique du Sud donc ezalaka bilamba ya original awa batekaka bilamba ya qualité barobe mpona bamariage na bino mpe baseremonie mosusu soki okoti na boutique La Rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali mpona bato ya minene boutique La Rose abosani bino te ezala ozali na tei nini awa soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo bokanisi esili tan na boutique La Rose bokokuta basak ba chaussure d'homme ba parfum pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur ozali ministre ozali député ozali sénateur homme d'affaires olingi mwasi na yo alata barobe ya soirée barobe ya qualité mpona bacérémonie officielle awa soki oye okozala mobimba otuninga adresse boutique La Rose eza nango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula boutique La Rose bino nde boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia ba mama nyoso na boutique La Rose keyo po izana moninga nanga moko depuis alobaki papa Diego ngai tchanga chef ba poste nyoso te ye et puis kalate no tanga komona ye alobi papa Diego ngai tia bato nyonso place mususu mais moi laisse-moi na gérer ba danseuse oui et puis alobi mutuka na eza disponible po azwaka chaque danseuse aketi kaye na destination
Bon, ma kantia ma belle. Jeudi, rendez-vous jeudi. Donc, ma kamono loba. So lingi o savourer ngo bien. O mon ndengeni biso to binaga. Pour moi, la bina grave. Bah grave bien sûr. Ah, donc grave le jeudi to Rosalawana pour accompagner Papa Diego. D'ailleurs, tonton mon dire bah ces vidéos comme virales. Ndengeni na binaka sans maîtrise, donc un garçon qui aime bien danser pamba pamba, donc déjà ma vidéo na besoin mon la place publique. Jeudi oh bisoto zalawana. Et ça quelque chose de bien à 1 et 3. Venez écouter la bonne musique avec Diego Milito. Madame Sarah, émission déjà ndeti to comme déjà na ba 10 minutes maintenant to bandité. Qu'est-ce que ah to banda? Ah banda. Ngazo kezwa maman lelo. Na tout na concert. Ya j'ai dit okoya na mère. Te nazo ke maman et maman te moi si. Boniko. Ah moi si. Ah te ah no ya nga moko. Kane na mesana. No ya nga moko. Sarah to go bande émission. Ozokola. Ah oui. Voilà. T'as dit nous ozokola moi c'était moi na te ezolobelelo te. Na kakanga. Oui, mais na la mais moi na no sili nini ane na no silite to la batunyo so bayebi et puis batunyo so bazo rappeler ngai zela te Sarah en 2024 au bota na 2024 nga soki vidéo ezali la kisa zela na Sarah moi to komi so tadi bota na 2024 non soki vidéo ezali bon c'est nini eza déjà oh non yeli susu à kota na bandeko na yewana donc réalisateur akoma ndenge moko na bandeko na je sais la gera ba makamno amoureuse abilili atindelanga kika Jésus moko ye moko abenga bi ah ya pecho anduki atrikanga je souhaite na yepsango papa atrikenga je souhaite atrikenga. Donc c'est ça. Non, année dans le silité, déjà avant que cette année et si là, Sarah Tola, on va vous présenter une femme. Non, mais maman, l'essentiel, toi atteindre objectif. Le reste en après. Mais donc avant que cette année et si là, on va vous présenter une femme où vous tous, vous serez très joyeuse. Et ça, la maman moko, à Benga Jourana Lobby, tonton t'a dit. O la kaka tantine Sarah don ndeti non na la kayete na nyongo na epete et comment boba nous rappeler ngati na message non ce qui vidéo nezali oyo na la ki ezali au sala mon émission en pleine émission nako wangana na ngapi te eza audio te eza audio te monoko nga ba monter ba fungula ngo ba audio na eza yo te ne ya wera baba ke eza wera te ya yo eza ne longi Patrick Ayenga. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes là. Madame Sarah, aujourd'hui j'ai le réel plaisir, il y a mon plateau Oyo, mais la toute première question, j'aimerais vous poser par rapport à la carrière Nayo, parce que déjà Sarah, na internet, au sali moi, au sali vraiment tant il y a molaïté, mais aujourd'hui, lorsque vous voyez votre parcours et votre carrière, êtes-vous fier? Il y a parcours aux Okosala. Très fier, très fier. Surtout dans la branche, dans la côté psycho, il y a entrepreneuriat, il y a formation. En tout cas, je suis très fier de moi-même. Peut-être tu n'es pas au courant. Sœur Nabiso, Babenga Kaye, Nakombo, il y a. Comment on est Kiminga, je suis rappelé Aza camerounaise. Aza camerounaise, Aza grand influenceur sur l'entrepreneuriat dans Cameroun. Oui, Kalongo est Cameroun qui a vendu na Kitio. Tout ça est featuring mon ami tu as na Goma. Tout ça la vidéo la photo ezali mais tu republier après. Après ouais. Donc tout ça est featuring moko on va toujours parler de l'entrepreneuriat. OK. Donc carrière na penda côté média c'est bon mais na englobé et entrepreneuriat ça va. La porte pendeza refondement quoi. Mais pensez-vous que Sarah aujourd'hui apporte des solutions dans la question il y a jeunesse congolaise puis dans la communauté avec ce que vous faites madame Sarah? Ouais. En tout cas, la solution est belle. La solution c'est belle, pas seulement dans côté business, mais attends à côté à conseil, parmi bateau,
ba laksara batu moi nzela mingi. Très bien. Ah oui. Que pour ça les locaux boité puis batu ba confianga ba na bango petro que ah maman Sarah na mona ko zara moi maele ngana ça les locaux moko boité les komeninga boina ko sala ngondeli. Très bien. Automatiquement na copé sa solution. Na ki na concept moko na banda au sala na 2021 2022. Très bien. Ba histoire vraie. Vrai. Ba histoire vraie la majorité to apporta ba solution. Et belé na banda ko ba luka ba place à Rwanda, to luka ba mbongo to pesa ba besika Rwanda, to pesa ba to mesala malgré retour et ala ingratitude. On a fait ce qu'on pouvait. Moi je pense que Naza important dans la communauté Oyo et puis na bénédiction paix à Batebele. Très bien. Madame Sarah, hier on avait la fondation Sarah Tola et aujourd'hui Madame Sarah nous amène un livre intitulé Reconnaissance. Et vous avez dédié ces beaux cadeaux et Kotikala Namitou Yabatubele et pas l'honorable monsieur le président de l'Assemblée nationale qui est Vital Kamerhe. Qu'est-ce que Sarah Tola voulait exactement Kolobana Mokili Penabato par rapport à votre livre qui est Reconnaissance? En fait, livre nanga, c'est un livre moko ya Reconnaissance parce que Oyebi papa t'a dit songa na kabelio oyebi ko oyeba ke Sarah kabelinga parce que Sarah ndeko nanga mais ndengo vandi wana mutu mo abengi yo ayebiote akabelio e marqué ko leka ko kabela Sarah. Oui. Parce que Sarah ebinga mais mutu abengi nga wana ayebinga te na yebiete masunginga. Très bien. Et na livre nanga ce qui n'a dédié et pas Excellence Vital Kamerhe, monté ma maman Amida Chature, qui n'a pas si bamboté. Et ça parce que mon tonio histoire n'a pas été parfaite quand Nzambe. Ah oui. Mais bon là mon papa n'a salé langa. Et tu as la tâche dans mon langue foot en côté. Ok. Dans mon appel en zone santé, c'est vrai qu'on peut prier Nzambe protéger Nzambe battre là. Récemment, Bauta Kangae, Baloba, Makambo, Baoué, Koloba, Auto, Surier, Bissonion, Sotoébi, oui. Alors, Nga, la bande de Saka, Nzamba, Tapona Bola, Moya, Saïlanga, Naïbi, Tenkoni. PC liberté. Ils ont qui prière nanga. Parce que bon, on soit pesé à sola bande kozwa. C'est que Asunge la ngobatu. Ok? Donc, son Nzambo zo reconnaître qu'Asunga batu. PC liberté. Donc, ezaki parmi ma prière nanga. En même temps, na remis tout na papa oyo, il faut qu'à tchakufa. Toti na kutana na moi anémo dans nzela na ebise que papa na asunga kanga. Te pourquoi pas kanenga za envie boye. Na mona ya saïla rapé président Joseph Kabila livre par reconnaissance. Ko reconnaître mon tezara a repese mbongo te. O reconnaître ndete mona ba misien ba yembaka baranda raba hommage. Hommage, oui. Gascopé n'a qu'à rendre hommage de son vivant par un livre. Ndenge pe des fois biso to dédicace à bateau. Voilà. Baba sunga biso des fois. Tena bay dédicace nange zamuke. Il faut ko mameti kala avi. Très bien. Ata ba koko nae ba omonara ke papa biso sungara moi si moko boye. Mona moi si wana par reconnaissance à ça il a papa biso livre. Très bien. Et alors on a livre wana na bimisi yango pe parce que ça témoignage. Ils ont fortifié Batebele, ils ont bâti sa foi condiment. Parce que dans le monde que j'avais demeuré toujours dans la prière, natika nzambe te malgré au monde nous sommes la mes solutions aux amate on nzamba sala natanae nde balobara nzamba kotinde la yo corbo apesi yonga na monango parce que je n'ai jamais connu Vital Kamerhe ni de vue ni de loin. Na kacha livre wana bomo na rencontre na biso mystérieux. Donc aider le romo fora nzambe. Nzambe ka ndako sala que moto na moto bakuta na yebisanga à l'époque azaki président de l'Assemblée nationale. Au mona yewapi. Ata na balabala au mona yewapi. Na place on na ko vanda, na place o ya sala, na place o ya vanda noir. Donc livre wana ezo ramener batu na kondima lisusu, batu bandi melaka ba continuer ko croire na Jésus-Christ. Et puis va continuer à croire na bango moko. Très bien. Alors on a recommandé na bande ko les livres on est sauté comme la plateforme Nyonso. Nyonso, OK. Congolaise de Kinshasa,
mais au moins on a une opportunité quand même il y a que faire vendre livre dans la plateforme sur Amazon Isali la plateforme sur qui était kara so commander livre nao et comme là directement na mabodo bo somba livre wana ba maman livre wana ezopé ça sous espoir à vie parce que ngana qui désespéré na kacha livre wana. Très bien. Mais boye bangate mais na kacha livre wana na ba témoignage ezana bo comprendre que nzamba salaka et za premier livre nanga esuki wana te deuxième livre ezoya wana za j'ai rencontré Jésus-Christ. Voilà, maman Sarah nakanisi. Yé mo penda personnellement je tadi tala nzambe so alinga salelo tadi akitaka ye mo comme personne ala type lamba akutani na nzela pesi lo kalinga pesa. Donc Jésus-Christ yé mo ko ngana kutana naye. Deuxième livre zo ko mama déjà donc ndeto quotidiennement ba livre toza wana nzambe sora salela ngana ko pesa témoignage l'église mais il faut na ko mama kamunda salela etikala na monde entier. Très bien. Donc voilà. Voilà pourquoi j'allais dire à un monsieur, à une femme. Beaucoup de personnes au Tozana Bango na internet vous faites des choses et ces choses-là ezotikala donc bozo sala makambo o ezali éphémère. Après un temps et 8 mois. C'est pas pour nous flatter na kanisi lobby eza mundir ba mutu aloba kiyango je pense na moko ya ba émission to sala ki na madame de mère ya mundir ba qui disait lorsque je regarde des mères lorsque je vois Sarah et nazalaka pembeni na bango ils sont actifs baza activés baza c'est-à-dire okondimate ke bana basi ils donnent tant na bango nyonso na musala et na musala na ils apportent toujours des choses. Sarah boyebi Sarah non muto ba clash Sarah muto boye muto ya ba scandale na place publique mais Sarah au moins azali na référence aza na fondation oyo peut-être beaucoup de personnes atikalika na clash et puis ça suffit de 2 azali na entreprise na ye de 3 aujourd'hui Sarah nous apporte entreprise te nazana ba entreprise non reconnue à mon nom. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, wana au moins biso to yebite. Wana ka yomu to yebi na bato dozala na bango. Mais ça au moins ça o bato bazo yeba. Aujourd'hui, elle nous amène un livre. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez écrire un livre, c'est pas facile hein. Frères et sœurs, ertozoya ka awa, chaque mutu est en train d'écrire l'histoire de sa vie pour na lobby nae, pour na carrière nae. Restons professionnels et ça quelque chose de bien. Mais maman Sarah, bien que nous n'avons pas livre wanate, mais je constate, je ne sais pas parce que les appels peut-être les bazo landanga, biso nyon soto yebi c'est que madame Sarah est devenue aujourd'hui, c'est grâce à la société Madjabou et puis grâce à maman Mariam et puis papa Roy nakotanga pe ba batata po ba e obino bozalaka na bango bangonde ba changer vie ya Sarah au bisoto monaka au bisoto yebaka parce que même en regardant Madjabou même bateau basay la Sarah ba émission ba finga kay onion sozan nango eza grâce à Madjabou mais j'étais surpris de voir que Sarah a écrit un livre au azoko reconnaître babolamu il y a Vital Kamere au azali na katia Madjabou. Vous avez pas pensé à ça? En fait, question est pertinente, mais ça peut bien, c'est importante. Peut-être que nous suspect bazaki qu'on s'est posé la question. Je pense que couple Madjabou, papa Roy, maman Mariam, n'anga bango mingi. Baza, ba parents oyo, balakisanga bolingo. Très bien. Et nga pe na retour, nazong c'est la bango kaka. Bolingo. Très bien. En fait, pourquoi qu'on met la Excellence Vital Kamere livre? Je pense que Madjabou Ezala était en 2011. Ok. Donc, il y a un bateau basé occasion autant à livre. Bon, mon que livre wana ekomama kala. Donc livre ekomama mais ba action eux ils ont un livre ils ont biloko ya kala ba 2012. Vous comprendre? Je pense que toi na batebele basura biso ndé na zabo. Mon grand frère l'excellence Guy Luando Mboyo. Est-ce qu'il y a un rappel avant une émission Guy Luando a pesa kinga zongi saki. Vous comprendre?
to ana bato bachara maboko ne bango pe na bavi na biso on se comprendre tozana batebele na kotanga te ba kondi na kotanga te mais pourquoi seulement choix ya okomela Vital Kamerhe parce que na moment wana papa t'a dit vie qui na souffrance oui na sala 2 jours ngamo na lia raté moi na ngamela poto là c'est adasa amela poto suka les ate mais masango toche mungwa alléluia skoyo yango na lobaka eloko moko fali pa loba moto akabela nga $20 à l'époque naki non na rien naki mo souffre na defa bilamba na moto opianga $10,000 lelo wane leki. Est-ce que vous comprenez? Oui. Wana pourquoi? Parce que lelo na kubeta kayu na simbalar. Mais na tangu wana papa pasi. Osola au moins son boula ka ebeti. On dit mbula et donc au kangi biloko coin au vandisco na coin na kiti omemika mwana. Mai au mona pende mbule so mai zo kota, en même temps zo kota e bi mana na porte. So mbule sili ali. Obendi na raclette. Donc, vie moko ya passé, ok? Et na ba moment on a des moments où nzamba tchela ranga excellence Vital Kamerhe nanzela nanga. Place on a yekula business na motokia excellence Vital Kamerhe. Sur sa bénédiction. Et où takuna? Yango mona na beta ratolo na lobara na ya internet na kimbambala mutuka nanga nazara nango parce que yango nanga ya internet makolote. Parce que nazara de ko voyager na na forme roboé na komaka de ko voyager au Kenya Dubai na teki fuga na 2014 na teki fuga $14,000. Business tanzaki nango déjà parce que nzamba tchela nga pe mutu moko liboso. Très bien. Yango na swa ki petan otangisa bana nanga na zaku vraiment femme battante na bande ko bunda. Alors kokomela excellence Vital Kamerhe livre la cité que on négligé batunyo so basungako. Non, nana batu belé basunganga. Batu baza vraiment ebelé. Alors reconnaissance nanga envers cet homme. Na moment wana mutata kinga lisute. Ata famille nanga itala nga lisute. Très bien. Mais il y a tala ayeba ki pengate mais quand même nzamba leka ki nanzela na epuka sunganga et puis ko sungeza sans intérêt. Azaki na retour moté que soki na kabeli sarato là le raza journaliste a rolobelanga. À l'époque j'étais rien. Vous comprenez? Donc ezelo mo marquant na mutema o na ko bossa na ngote na mona ndenge na kozong sa ascenseur wana te. Très bien. Alors le couple Madjabou na linga bango mingi bango ba déjà famille mais le label Madjabou eza label oyo esungi sarate esungara batunions. Esungara batunions mais phrase o batu balobara que Sarah Madjabou mute sali soki ndenge nini. Non, je paye mon loyer chaque jour moi-même. Na futara betu d'aba na ngamoko, na sara provision na ndako ngamoko. Je prends le na sera contrat l'aura tout autre journaliste. Très bien. Donc so yo ba pesio contrat so on 1000 francs, ngana on 1000 francs. Mais entre-temps biso to na moi lien familial mon réseau lié biso. Or makama musala to sola ape makamusus. Musus très bien. Ko benga pe mère a mère na besoin le roboye. Ah, ça va, Sarah, on de la Ozale Kinanga. Mais quand on parle de la belle Madjabou, c'est pour le travail. Oui. Mais les gens pensent que Yom Tozoranyo. Non, non. La belle Madjabou, justement, c'est pour le travail. Tozoraba contrat, le roi Batunyo, Tozoi contrat, stade de martyr. Ndenge moko biso tout ba des mères. Ba journaliste c'est belé bazi ba contrat wana. A penser à batu. On a lobby. Nako ya ka otanga ba kombo Batunyo so ba kabila nga bongotin. Natangi kombo excellence Gilwando, c'est mon grand frère. Vous comprenez? Est-ce que nako ya nyosu ya yanga Gilando, asobelinga, apesinga, Alexinga? Non, on a beaucoup de personnes na lobara na carnet na sima mokongo nanga. Lelo batu balobara Madjabou parce que je parle beaucoup de Madjabou, je parle beaucoup des couples bondo. Mais en dehors des bango, est-ce que batu baye bara lisola Vital Kamerhe? Jamais. Batu baye lisola maman Mida Chatirte. Parce que na bara na répertoire na sima mokongo nanga na batu o basunganga. Donc c'est ton apport. Na koki ko yakate na betara. Madjabou parce que batu baye Madjabou. Mais ce peut batu baye ba Madjabou te nanga pe na tanga ba kombo na bango te. Et on a complété et aussi peut-être les gens te collent ça pour bayebi que osa parmi le généraux fort
qui défend et protège Madjabou la place publique. Là tango pena lokola ceinture donc tous les lots yo ba comment na posa même ba tcheranga poison na WhatsApp pour na Madjabou. Non, Madjabou eza label. Label wana ninge pe sarabino contrat, ninge sarazwa. Na loba na demer comme sunga bi demer. Oyebi biloba loba na biso mute comme bomisa biso na communauté. Ngana yo to sito vanda to ça l'émission. To loba ka soki na Madjabou ba futa biso pas moins de $10,000. Ngana demer. Ngana bo moni ba propos wana yango ezo sala biso le écoute ça bato motema mabe jalousie oh moi toi tu ebi ke mamto lo bato ko ça en fait eza eloko moko ya kotombola eloko oyo lingi ouais mais c'est ça lorsqu'on fait na Madjabou to ko signer contrat $10,000 te poto sali nini atako babimbo ngango eleki loba peut-être ba ko kabelo asara mwana zwa $10,000 somba te eloko tel mais que ba signer au contrat ya $10,000 parce que tu fais quoi? Seulement la promotion, on se comprend. Dans Eza Sobolingue Loko, Nengeza Raka, alors eboti tellement ba jaloux et parce que comme ça qui ont bena loko yo pena Madjabou donc voilà. Une place Nyonso tu avais Madjabou Nassima. Donc quoi Nyonso c'était et puis aussi na mona pardon maman ozo compléter juste c'est comme si le kuta mabete c'est parce que là mais na comment on appelle ndeti ceux qui beaucoup plus Madjabou comment trop viral. C'est grâce à Sarah aussi. Elle a contribué. Na mona appel lo na ozong sa na Madjabou te. Na mona raté. Parce que Zoué bref te na mona raté parce que ba journaliste ba ke belé papa. Attaque aux Zoué belé te mais considération au ba pesanga. Même Tata Po, tant à ça ba sélection, ba journaliste ba ke belé. Pourquoi choisirait Kanga? Quand même mes estime mes considération. Très bien. Que ana Zoualé qui n'a pas Sarah. Pour la réussite de la manifestation et de l'événement de Bino pour la confiance de Mandeko, il y a agence événementielle, divine merci agence, Oyo, Bazali, Kopé, Sabino, service de qualité, Nabama Solo et Tali, décoration et salle, pour le mariage coutumier, civil, religieux, top et la manifestation de Bino Moussoussou. Bazali pe kosala location ba kiti ya qualité et bongo service traiteur wana kutu tika na yo basani ya soin ya qualité oyo ba invité soki bazali kolia bazali ko respecter yo kolo feti bazali pe na ba instrument pona ba événement nyoso oyo kozala na yango olingo organiser spectacle to pe événement moko ya munene bandeko ya divine merci agence bazali na ba service nyoso oyo ekosala réussite totale ya événement na yo tala bakosa bino te olingi fete na yo to mpe manifestation na yo ezala lokola ya Hollywood to mpe bainvite bakende na sango ya malamu na manifestation na yo une seule adresse benga kaka bandeko ya agence événementielle divine merci agence bangonde bazali na expérience pe bazali kopesa service ya qualité pona réussite totale ya ba manifestation na bino otuninga adresse baza na bango esika kobunga te na ma campagne na commune ya Ngaliema soki kaka okomi na la source numéro 1 bis oza mobimba oyo wapi ngaye pona réussite ya ba événement pe ba manifestation na biso nyonso tokosala kaka confiance na bandeko ya divine merci agence bango nde baza na maîtrise ya masolo kitoko yo wapi mafuta wapi bafeti nyonso ezobima kaka leaks boende ezalaka oui. On se comprend. Les lots sont pénalisés, papa et maman Mariam. C'est grâce à Tata Po. Oui, Tata Po que je salue. Alors, c'est tout à fait normal. Na linga la belle ou ana mingi parce que bango pe basala inga confiance. Batala kite que Sarah za mukie, toi za munene, azana babone mukie parce que batu balekanga na babone internet pe ba la qui à l'époque. Na succès. Na succès. Oui. Mais bango ba pone ka Sarah wana mukie wana to zwaka Sarah wana to travailler na. Donc, eza considération yango monara na pona lobela Madjabou na sala bango promotion na bezo ba futanga te na osalara parce que
bola moise belé donc bola moise belé ndena isa que ya papa Vital Kamerhe na zo mona te na foute ndeni maman ya couple bondo loka bana label na bango o eza public très bien na la possibilité ya kozongisa ascenseur preuve on est sauté na chaîne nanga avec monsieur Bandomona Madjabou Kabele kaka publicité na contrat nango te banda Madjabou Kabeya na sala ngo promotion na contrat nango te est-ce que pour na sala Madjabou Kab promotion faut ba futanga non et lo konyosu eliara Madjabou ezo senga ba futanga te surtout sur eza ya couple bondo na bezo ba futanga te on a besoin ya autorisation te pona ya koloba sur yango pourquoi parce que bola mweleke belé bola ce n'est pas seulement l'argent bataka so chembongo c'est que bolingwa mbongo bola mweleke belé la considération c'est très important et on a tout biso tadi tozé belé mais ba ponika yo c'est pas facile ça c'est Dieu maman wana na papa wana bazora courage a obenga na téléphone na bango c'est la considération très bien. Est-ce que va bien abattu ça? Mais Sarah aujourd'hui face à tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Madjabou, dès que balobi son a comédie pour Vital Kamerhe, Madjabou non devoir bango ba reconnaissance et belé. Et puis non baté misu non ça on ndeni. Très bien. Donc nzamba sunga kaka, mais yango mona na le baranga naza Madjabouniste à vie. Voilà. On a besoin de contrat. Nazo appel contraté. Mais pour la mukaka nde eleke belé nazawana na lobela bango so basale lo na bango na holoba. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup pour ne pas prendre vraiment temps et belé place wana. Madame Sarah, vous avez tellement bien répondu. Mais quelqu'un me dira, mais pourquoi papa t'a dit vous avez posé cette belle question à Madame Sarah, mais oyo obosani yango. Ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Parce que après justement le concert, il y a le révérend pasteur Mike Alambay. Nous avons assisté à un spectacle entre vous, le travailleur Yamadjabou, et beaucoup plus. Les choses se sont tournées très mal contre vous et contre Madame de Maire, où nous avons vu bande commissus où nous avons vraiment besoin de pour nos respect à tout un chacun s'attaquer à vous sérieusement et on touche maintenant à Madame Ketia Olangi. Ndenge basalaki lobby na couple bondo. Lelo ba komo salango et pas Ketia Olangi. Pour baluka ke Sarah Zala chasser, écarter, éloigner na Ketia Olangi. Exactement et Zalaka dit à quoi? Entre vous à l'interne aussi. C'est la jalousie. Il y a un moment c'est jalousie. C'est la jalousie. Et pourquoi? Ndeka ba pensa ke Madjabou nde sala Sarah, bokomi na Madjabou. Bokomi ka sarate. Et là que ça bango yango wana. Très bien. Bango pona bango et qui Madjabou Madjabou tout comment tout panza bango tout alongo na Madjabou tout salabo. Est-ce que bango mo ba po ba finga pe Madjabou pona nga? Oui naebi eza même ndeko o asalaki émission pour dire finga ma Ketia Olangi yo na ko finga yo teme naebi ke donc obengo mais to ko finga yo bien pona Sarah c'était ezaki même makambo oyo pe balobaki lobi na couple bondo dozo finga yo ne pona Sarah azaka pembeni na yo monite que ça devient un peu trop et puis c'est risquant bango wana ka o ba finga e Madjabou le baza Madjabou très bien soni pe za la raté te baza wana ce qu'on baza yango na binde baza ce qu'on a Madjabou o baza ko luka bazuite bakomi so Ketia to finga o pona Sarah ba complexé ponde baza na so Ketia bengi ba travailler ba okende. Bref, on est dans Madjabou. Vous comprenez? Très bien. Donc, et ça jalousie au bazanango envers nga. Mais ba obosana ke moto sonza mbasa tombolier mutoko kanga za susté. Ah oui. Vous êtes là, vous avez un Madjabou, vous au travail, vous avez un contrat. Vous demeurez kana vous ozwa. Très bien. Ça on appelle na banda ozwa. Ngade na na ba branche na za ba business na ngebele na appelle na ba relation ebele o ba soutenir nga. Donc bato ba soutenir nga wana na yo lo ba bango na TVT misu balinga na tanga ta kombonete. Ebele baza o kuto sola tel que nga une fois il y a une femme, il y a autorité modo benganga. Abi t'as dit j'aime bien ta façon de faire l'émission surtout quand tu dis ba koyoka goût. Nga mama boy, ne cite pas mon nom. Lobby bah ça est l'autre dépôt moi lobby n'a pas 13h nango na fandi un monsieur qui m'appelle à lobby c'est de la part il y a moi aussi il y a son excellence X on vient de faire un dépôt na téléphone na talabo $500
Donc achète le carburant. Mais comme meka kotanga comme on a gâté. Voilà, batibase belo basunga biso, a sunga yo mais comme meka nde kotanga kombo na ngate. Moi je trouve que banelo bo finga ketchate. Ketcha pena servante de Dieu. Très bien. Ketcha n'est pas dans les bêtises. Moi et Ketcha on travaille pas pour le média, banda na zana Ketcha on a fingélé ata mutu. Mon côté, très bien. Ketcha n'est pas aussi problématique, Ketcha n'est pas dans les scandales oh ngafuna ra ni le buzz. Tobez mora créer la buzz Ketcha za mutangara za na entouré na ba Ketcha ko va ne pendant 3 heures du temps à le battre. Aza un téléphone na ya osama kamna. Au moins na mso ebisio ya je vais prier. Aza na tenté. Donc so ba moninga peme na Ketcha c'est pour la fondation Neema ou eza fondation na ye. So e komi Ketcha na mamba église na musika. Parce que là c'est la spiritualité. Ceux qui ba moninga pembe na Ketcha pour na musala ya fondation. Très bien. Ni tete musala ya fondation. Kaka. Na oza pembe n'était parce que Ketcha a besoin d'attacher des prestés pour na ko lobele ni. Banda to bande mission. Comme on est kotika na question. Après na besoin de dédicace. Babota même bakuti famille salama. Ola déjà. Na na yebi bango te monde entier. Donc, nane loko na robakisa na vie na été à part le travail. Voilà. Moi, je trouve que ça n'a pas jalousie, mais bon, nzamba osunga bang. Très bien. En tout cas, c'est par ici que ngana lingana lo baboué. Na bande ko nyonso. Oh nzambe asali grâce, vous avez l'argent, vous êtes des artistes, vous êtes des pasteurs, vous êtes des politiciens. Omoni eloko o na uto na question et pas maman Sarah, il est temps de réfléchir. Apparemment, les gens qui faisaient mal aux autres, donc les uns qui faisaient mal aux autres, ils savent que pour qu'on a comme appelé Sarah, il faut que moyen na finga Sarah na dénigrer Sarah. Comme ça Sarah a supporté insulte wana te a obendanga pembeni na. Et ça procédure oyo bande ko na biso ya ba chroniqueur rebelle ba comment ça là et commis presque même dans l'église. Il faut choisir quelqu'un qui sait bien insulter, qui sait bien dénigrer, qui sait... Donc, Azan a sonité. Mais vous détruisez au moins, vous détruisez mœurs. La mauvaise société est Bomaka mœurs. Nzambe a continué Kozalana Bino. En tout cas, là, c'était pour ce qui concerne Madame Sarah. Je vous ai toujours dit, lorsqu'il s'agit de son travail, je viens. Parce que je sais, place ni doit outil. Mais à Botama, la famille pauvreté. Mais elle a accepté. Il y a côté de la pauvreté. Et ça qui nous est là, on Nzambe fallait doit l'exayer. Préparation. Oui. Il fallait nous à la préparer. Oui. Il fallait nous à la préparer, briser pour le lot d'Akoma au hasard. Alors, arrêtons. Moi, ça me choque. Moi, ça... Il y a certaines choses que je ne peux pas, Kolobango. Même la personne qui a tué, à la peine à droit, Moko, Bosambisaye. Boyoka, pourquoi doit Bomakimutu? Faisons le travail. Et ça a quelque chose de bien. Voilà, merci. Ce que Tozongi, Oza Yagobongama. Très. Madame Sarah, vous êtes dans la place publique, vous êtes parmi les influenceuses ya Kongwawa. Pourquoi aujourd'hui, la relation amoureuse Nabino, ou ma bala Nabino, influenceur, influenceuse, et zo ou melaté. Et comme il a courte joie. Courte joie, merci beaucoup pour compléter. Courte plaisir. Et comme il a l'issapo moko bou après un temps comme on a séparation salemi et puis ils ont bobalani na internet, boboti na internet, boyepe ko kabwana na internet. Mais ce que j'ai constaté, toi et Papa Djeko, depuis pas mal de temps que vous êtes ensemble, Basueta, Toloba, Tokanisa. Ça a 3 mois. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Boliaka de Lokomoko. Qu'est-ce que vous faites et c'est quoi qu'est-ce que vous faites, j'allais dire, et c'est quoi le secret? Oh, Eko Sunga, même à Bandeko, il y a yo lelo, Bazoko Kako, Zala stable, était na ba couple na bango. Wall, Tika Boutou, Tandozolal. Via Boutou. Mabé. En fait, Papa Diego, il est très conscient, Ngapena très consciente, et tout ça, bateau, tout ça, il y a la réalité peut belé na vie. Très bien. Au moins, il monte sur la droiture, il faut une décision. Décision, très bien.
Papa Diego a vie nae ou azaki nangope dans le passé, mais il y a un temps à l'oba quitté. Vie nanga boy susté, je me décide na comment. Boy, très bien. C'est pareil avec moi. N'arrive na vie on a rosa na malamu na mabe. Après na koloba bon, vie ana brouillonté, stop. Je stoppe à tout. Oh n'y a pas à mabe, ils ont honoré vie nanga tant qu'une femme. Très bien. Je stoppe, je vais faire ça. Très bien. Alors ce qui deux personnes conscientes, bah koutani, bah ça relora bien. Il y a bien, oui. Ngana na kacha tapage te, na kacha ba boîte te parce que na ba fille belé so $1,000 siko. Boîte. Na soir a kangisi bato a peut-être moi 2-3 champagne. Nas ko na sa rangote. Donc nena aboé. So ba bengi nga pa petit frère nanga Enoch. Parce que ministre double point d'interrogation. Grande sérieux tazo ba oh chabweni. Asi batrikilite. Allez là. T'as dit toi na ba relation hein. Bah oui wa goût. T'as la ba relation neza. Do batu botika jalousie na bino nganzamba na bato a chelanga. Couple Madjabo azo faire partie na bato nzamba tchana vie na nga ba soutenir nga. Ben Madjabo ezala tena za na contrat ona za na contrat te couple wana bazaka nzamba tcha bango na nzia na nga. Parce que baza biloko mi balé ezali la famille et la société. Yango na expliquer bien. La belle wana atanga na contrat te, atana travailler te, mais couple baza famille na nga ba bato nzamba tcha na nzia na nga. Très bien. Do ba soutenir nga, soutenir nga penza. Alors omoni makamna za olo bano soki bato mi balé ba conscient. Ba sangani, ba sala bombe. Bombe, oui. Soki moko aza conscient, moko aza inconsciente. Couple ane ko melate. Et où melate, surtout bato matala na moi. Ko melate. Très bien. Ndo moni lelo yo ba couple belé ya ba influenceur ya ba déconnexion na ba réseaux sociaux zara ba court toujours. Ba court toujours. Ba court toujours eso zala pourquoi? Pourquoi ntate ba na mibali te ba na mibali. Même azo banga ko afficher mobala ngo po lobby ba okabwana. Yemo ga ebi le lobby de okabwana. Pour azana no prêteté. Toi na basi ba na réseaux sociaux ba ben consciente. Toi na mibali na réseaux sociaux les inconscients. Yebsanga soki ba inconscient mibale ba lingani. To c'est la court toujours tout peut ça bango chance. Tala net lelo bato. Nga se ka bato bazalo babala yo pe bato basaka ba fecha ba mabala. Ekenda. To fingama wa série mo molaya wa. Te ba mabala ngo ezabi. Bato baye ba les réseaux sociaux. Ba komi na salle. Donc Bamabala ba réseaux sociaux. Vous avez prouvé le monde, mais en soi il n'y avait pas le vrai amour. Très bien. Donc biso tozawana, toi tu es conscient. Mobile n'a conscient, n'a conscient. Donc aibi que Saranda azawana, Sarah c'est une femme très consciente. Aibi que Aza bêtise au salate. Ngape aibi que yé pas na droit erreur. Donc toi na biso na droit ba erreur te potomi yebi. Yangwana moni lelo yo bande kona biso ba sala ba love courte joie. Sentiment et à courte joie. Babanda qui bien babotiti na moi na libale fi. Mobile talaka ke moi ça y au finga mobile na réseaux sociaux. Mobile pe ay au finga. Ozoka ba audio zo bima. Somo. Na ko na posa ya Olanda ngoti. Conscient. Donc biso secret na biso ezala nous parce que nga na qui consciente. Nazwara décision et rotailler vie na ndenge mususu autrement. Papa Diego pas qui conscient et fusion on a les vrais sens et amour tozanango et ça li tozala na stabilité au tozanango. Très bien. En tout cas c'est la dernière question tozala na 58e minute. Namoni mes deux jeunes frères sont là wana mususuta. Ouais, Allah déjà il n'a pas mangé et l'autre est là aussi également. Et ye azonga ndako na motuka te makamna zo psa yo ye azonga pale na carte ba olia car lelo ba olia car lelo chege ba olia car lelo toza tala ba ko benga yo. OK. Omoni nde toza boye donc nga pena et puis soki to tambola don nde to tambola nga liboso ye na sima déjà noke place mon a freiné na che code et puis erga bazo zonga boye ba senge ka de lo moko eloko wana apesa moté zela voilà poto luka moto kabwana madame Sarah Tola aujourd'hui la place
qu'occupe double discours, surtout et pas nabiso chroniqueur, journaliste et na réseaux sociaux. Et ça dit à quoi? Parce que les gens ne supportent pas qu'on garde stabilité, la position pauvreté. Et la pauvreté aussi. La pauvreté, les gens n'acceptent pas ça. C'est la pauvreté. Ok. Moi, personnalité à personnalité. Moi, j'ai été contacté plusieurs fois. Plusieurs fois, je te dis, et naba monta mon européen mine que non, on veut travailler avec toi et tout. Na moment on a payé un contrat pété la majab. On veut travailler avec toi et tout. Buena boy. Mais autant la position aux aranango. Oui, mbongo oye servir nga ah non CDT. Natika linga. Ah natika likanga. Très bien. Ici non CDT. En fait, ils ont manque à personnalité et puis la pauvreté. Parce que les lots mutumoro à cause de la zaine bien à Sarah. Ba ennemi à Sarah Morobo a contacté à PCK $500 le bêta c'est un mando qui est voilà personnalité crédibilité et puis la pauvreté aussi. La pauvreté ça vient d'où? Parce que les gens ne veulent pas entreprendre. Il y a un moni forum au ezo salama na moi doute à wana Congo Kinshasa. Na invité batu nyonso basi mibali boya na forum wana pour les entrepreneurs, entreprendre. Parce que le salaire à YouTube ne vaut pas. Oui, ah oui, maman, ah oui, ça c'est vrai. Je gagne rien à YouTube. Si vous avez un YouTube, mais il y a déjà. Donc il faut entreprendre. Les gens ne veulent pas entreprendre, mais Batubalingi a facilité. Batubalingi PCK bomba encore. Mais oui, on peut te donner l'argent aujourd'hui. Et à la fin. Et à la fin. Bazumbo moment ah Sarato la 10 000 balles. Le bon moni na 10 000 balles wana nyonso na pété là on champagne et sili na yesu non kopianga non piata. Entre tato ba moni batu apé Sara 10 000. Bata bo lobi Sara kangi conteneur. Ah c'est que donc s'il faut aider bateau yo bazo entreprendre bazo ça quelque chose na mbongo po très bien ndenge zala boye lobi penga pe na kokoma na problème na benga noko tadi rodef sangata moi 10 000 mo wana yo po lo ba tata Sara na nango ya rozwa pourquoi parce que tant on a banda opesa yo po banda ko entreprendre très bien voilà voilà merci nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Madame Sarah, que les gens comprennent quoi pour le passage de Mkola Lelo? En tout cas, on a plus qu'à Batoubo, quand on a un business, bon, nous avons entreprendre. Aussi qu'à la place, mon côté, comme amité, maman, pour rien. Voilà. Merci pour finir. Je remercie le ciel. Je démontrais à Bandegonion sur la malam, va continuer comme ça, malam. Tata Po, je vous aime beaucoup. Mais c'est pas. Tata Po, je vous aime beaucoup. Oui, je sais le pourquoi je dis ça. Tata Po Lobby, vous étiez parmi les inutiles. Inutiles, il y a les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous êtes utile pour nos caca réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait Nyonsowana? Tata Po, que le bon Dieu vous bénisse. J'avais promis de faire l'analyse sur un frère, mais après j'ai reçu aussi les appels. Il y a ceux qui m'ont dit de laisser. Merci.